soki moto azali kosimba mbongo esengi na ye abombaka ozali na 200 olie ndambo okoki mpo kotika ndambo obombi me ntango ezali koyela na vie neti bandeko na biso baartiste bazali kosimba bambongo kasi okomona mbongo ezali kotoboka maboko ekoma bango madusu ekomela te mbongo mingi bakufi aussi bata théâtre mingi bakufi c'est-à-dire avenir na bango bazotala na bango te bazotala na bango avenir na bana na bango te bazotala na bango eloko moko te c'est-à-dire bazokufa bazotika kaka pasi na nsima kosali maisha park ide ezalaki ya bien ete bozwa soki bosala nini bodevelope bokende liboso boke pa président na bino bosengi mbongo bokoma kuna bozwi mbongo bokaboli bino na bino bokotaki na kati ya biro ya président bobimi boye ale bokosi baninga bopesi bango mbongo mike bopesi bango mbongo mike ale suka nde yango wana maisha ekabwanaki ndenge alobaki lisusu ete soki emene ya akufaki ezalaki mpona cause parmi bacause na ye akufelaki mais oyo mpe bakombata bakanga miziki eza cause moko parmi bacause oyo ye akufelaki wana ezali selo bakoleisa bato chaque ntongo azoleisa bato chaque midi bato bazoya kolia na lopango na ye c'était un musicien lelo oyo bakongole tolingo balingo babengaka raste ya suki ya salite mais raste ya suki ya salite te rasta ewa Bob Marley bazalaki ezalaki na signification moko ya kitoko signification na biso bayindo signification ya souffrance ya peuple noir ozalaki no film moko calme okapo kotaki no mpe na orchestre calme oboyi na yo mpe kozala maboko milai oboyi no mpe kozala soki ndenge nini mais un jour osusu kaka omoni boye okomi ndumba okomi mobulu okoki kozwa sida quelque part bato babi kaka akufi na sida nzoka nde sida wana ezalaki préparé okokende kaka na balabala bomoni no voiture yango wana natelema obe naleka voiture ya mosika oleka kaka boye accident pan Marley voiture Bob Marley abengi batouriste na kati ya Jamaïque likolo ya reggae eza musique reggae musique ebendi batouriste na kati ya Jamaïque lelo ere moto azokende tourisme na kati ya Jamaïque atoza komona Bob Marley Bob Marley bande kosuka wapi académie lelo yo tomonaka monaka bango basuka wapi bakoma ndenge nini mais sérieux wana balingaka ke baprouve vie baprouve mais esimba kaka te esimba makima awa suka na bango esuka wapi basuka wapi mingi soko tali santé bozoka na mawa mingi soko tali ndenge azovivre ozoka na mawa panzoto ekonda bakoma la situation moko ya malamu te www.masoloyasika.com Masolo Yasika lelo na lisolo oyo etali ba artiste na biso ba artiste ya Congo pona nini bazali kokufa pauvre ba artiste na biso soki tozali kolobela artiste tozali kolobela lelo ba musicien tozali kolobela danseuse tozali kolobela pe batu o batunaka théâtre pourquoi tolobeli kaka bango po na bazali mingi kasi ba mususu ba tolobela bango vraiment mingi tolobela bango vraiment na Congo te na Congo bakipaka bango ba peintre te alors bakipaka kaka musique na théâtre yango to kolobela surtout le kambo ya musique na etali théâtre na mokona lelo kasi yambo to banda bande ko na kobosa na te na kopesa
Black Mombele Goliath merci mingi na ndenge tokomi na fin de l'année pe to bandaki na ye banda ne bandeli kino lelo yo tozali elongo na kobosa na pe lisusu te merci lisusu na ye ya kuyalu na ndenge tozalaki ne bandeli pe tokomi ti lelo na bosa ne pe lisusu te se koko Madera ye pe lisusu to bandaki na ye pe tozali na ye kino lelo pe na oyo azali kosala po na ngai na koki kobosa nango te balobi na mokili fo kozala reconnaissance oyo nazali oyo ngai nazali na yango vraiment nazali koencourage se ya koko acontinue mpo na bandeko mosusu oyo bakoya nsima yango na kopesa motu reconnaissance ezali malamu mpo motu akoba belesi na misala oyo azali kosala akende nango liboso mpo bato mosusu ezaki osalisi ye boye afingi yo alobeli yo mabe mpo lobi oyo osalisa motu mosusu te ezali malamu te yango vraiment merci na oyo nyonso ozali kosala po na ngai vraiment na kobosana ko ata moke te ata mokolo moko te merci beaucoup na koya na liso na ngai na ye nango na mokolo na lelo bandeko na ye na likambo oyo etali kokufa pauvre ya ba artiste na biso kokufa pauvre artiste na biso ezali pona nini c'est vrai bato mingi balobi ete pona ba combattant bakangi musique awa na poto bandeko mosusu basali baanalyse balobi ete eza bacombattant parce que bakanga miziki awa yango bandeko na biso bacomédien bamusicien bazali kokufa pauvre wana ezali selon bango peut-être nalandaki lisusu waseko ndenge alobaki lisusu ete soki emene ya akufaki ezalaki mpona cause parmi bacause na ye akufelaki mais oyo mpe bakombata bakanga miziki eza cause moko parmi bacause oyo ye akufelaki wana ezali selo bango ndenge balobi yango nga nalobi ete naya na beta sete na likambo oyo ete mpona nini bandeko bazali kokufa pauvre selon masolo ya sika soki tozali kolobela likambo ya kokufa pauvre ezali kaka liwa te kokufa pauvre ezali pe lisusu ete bandeko na biso bazali kosala misala na bango baevre na bango ezali komonana kasi bazali baevre na bango tozali kokonstate na ntango bandeko bazwi maladi to mpe na ntango bandeko bazali kokufa okomona aide ezali kozonga epa gouvernement aide ezali kozonga epa bandeko na biso tozali na poto awa ou bien bakongole nyonso yango tozali koloba ete kokufa pauvre ya lolenge wana ezali malamu te yango toye na mokolo lelo tokoya kobeta sete na likambo oyo nakozwa exemple ya Yandi Mosi azali moko ya bacomédien aleka na TV aloba ete bapesaki bango bambongo ntango basalaki campagne ya PPRD bapesaki bango bambongo wana oyo bapesaki bango ye asomba part na ye ya mwa terrain ngadedia bapesa ye pe mbongo ye ayebi te pasa tia mbongo akoma kovande epa ya camarade ya petit moko boye pauvre lokulu aussi ye pe lisusu bapesaki mbongo famille babundani mpona mbongo wana bandeko mbongo wana bapesa bango ezalaki $10,000 $10,000 eza somme moko énorme $10,000 eza mbongo moko ya munene oyo ngana yo soki ngana yo tovani na poto totindelaka famille na biso ba mbongo to mosusu ba 100 ba 200 mais basalaka nango quelque chose omona boye otinde ndeko no 100 et bibi 200 otindele 200 omona lobi abotisi yango 300 mais $10,000 bandeko na nga sima mikolo eumelaki te ngade ya komi maladi kokoma ngade ya komi maladi baleki na TV basengeli ye lisungi basunga ye po azwa traitement bandeko wana ekomi koencourager le mal ekomi koencourager le mal eza lokolo za na ndeko moko na kati ya famille asengi yo mbongo asala commerce opesi ye asali commerce te lobi ye lisusu asengi yo opesi ye asali commerce te omate lobi aye lisusu asengi yo soko boyi akoki kolia yo alors eza likambo ya kotelemela bango bandeko na biso wana bazosakana na mbongo lokola koloka ezali malamu te yango tobi ete toya kobeta sete na likambo oyo $10,000 ezali mbongo moko ya kosakana nango te
ezali mbongo moko kosaka nango te bamosusu bakenda bakota bangola bamosusu bakota Afrique du Sud bamosusu bakenda bangwanzu bamosusu ezali bapanzana partout bamosusu bayama awa na poto mais suka na bango eza kaka ke soki lelo oyo akufi lisungi to mpe maladi lisungi ekozonga kaka epa na biso diaspora to mpe pa leta ya Congo. Soki tozwi référence ya mopeo wa maloba oyo azalaki bolimbisi oyo azalaki musicien ya kala mopeo wa maloba ere abongwamaki alobaki nini miziki oyo bango babetaka miziki oyo bango babetaka ezalaka pamba te bandeko po miziki oyo kango na ndako na yo ekotela oyo boma na motema toboyi te miziki eza combination ya bason mais po ekotela vraiment na motema na mémoire elekaka quelque part alobi bato nyonso oyo basalaka miziki basalaka sacrifice humaine sacrifice humaine wana bandeko na ngai ekozala kaka yo moko te eza pe omiteki yo moko oteki famille na yo okoteka basi oyo basi to mibali oyo bimaka na bango to pe okoya koteka bafani oyo bazali kolanda yo yango wana mosala ya miziki esuki kaka na miziki te lelo pe bato ya théâtre pe bakoti na kati bata théâtre bakoti na kati bango pe bakomi bata théâtre pe bango pe lisusu bakomi lisusu kosimba bakisi kokota bandaku ya mabe pona nini théâtre na bango etekama ekende musika surtout ba chef o banana ba troupe théâtrale ba chef wana bazali kosimba bakisi mingi bakoloba ete non nga na simba na ngai kisi te ngai na sala na ngai boye te nga na sala na ngai boye te c'est vrai bayaka na TV bawanganaka mais kisi pe ezala likambo te ya oye na TV oyo bayango polelo ndima ebandimaka te eza impossible bandima mais bango moko bayebi bisika baleka bango moko bayebi eloko nini basala na bomoi na bango c'est vrai soki moto azali kosimba mbongo esenge na ye abombaka ozali na 200 olie ndambu okoki mpo kotika ndambu obombi me ntango ezali koyela na vie neti bandeko na biso baartiste bazali kosimba bambongo kasi okomona mbongo ezali kotoboka maboko ekoma bango madusu ekokumela te mbongo esili ça veut dire eza na likambo moko ezali na kati oyo ezali kolekana bandeko balandi ya www.masoloyasika.com likambo ezali oyo bandeko na biso tina bazali kokufela pauvre tangu yo ozali okoti na orchestre moko po tangu nyonso soki moto alingi kobima babimaka toujours na nsima ya bato toujours ezalaka kaka na nsima ya motu moko boye ayebana vie moko boye asala orchestre na ye vie moko boye asala troupe théâtrale na ye asimba deja biloko na ye asimba deja place na ye alors yo innocent mowei oye okoti na kati ya orchestre wana to pe ya troupe théâtrale wana kokota yo kokota wana yango nde place vie na yo ndeko na ngai ebebi pe avant okota bafamille na biso bapekisaka biso famille ata mama wana aza na passe mais jamais akondima ete mwana na nga akende na nzela ya mabe wana ezalaka te bapekisaka toujours kasi yo na matoi mangongi ntango mosusu mpona kolanda bakamarade ntango mosusu mpona kolanda succès ntango mosusu mpona kolanda no bandeko wana akotaka kuna bakomaki kolia bien ube ndeko wana akotaka kuna akendaka poto ale yo matoi eleki molai okoki kota na orchestre yango wana place ndeko na ngai vi na yo ebandi kobeba vi na yo ebandi kobeba nde bisika wana oyo koti na kati ya orchestre moko boye kokota yo koti na orchestre wana kolo orchestre aza capable ya kofone vi na yo aza capable ya kobebisa bomoi na yo aza capable ya kosala oyo ye alingi
c'est vrai mingi bokoloba ete yo simba no kisi te ndenge na uti koloba na simba nanga kisi te na sala na ngelo kote oui mingi pe ba simba bango kisi te mais kokota okota na kati ya orchestre wana bamvuta yo babotola yo nyonso oyo ata obimi lobi okosalaka eloko moko te na bomoi na yo na vi na yo okosalaka eloko moko te ba chef mingi ba orchestre ba troupe théâtrale bazo bima na bino bazo bima na ba fille bazo kabela bino biloko eloko na ya kabeli oyebi tina te kobima ya bimi na o wana tango yo mwasi na mobali bosangisi deja nzoto bokomi mutu moko veut dire makambo oyo asalaka eza ya butu eza ya moi yo pe olati yango c'est-à-dire ozo faire participer na nyonso wana okomona ozalaka su na chance te okomona banda okota na orchestre vi na yo ebongaka lisusu te okomona banda okota na troupe moko boye famille na yo bakufi omona mama na yo akufi lobi papa na yo akufi lobi bandeko na bandi kokufa mais yo pe te moto bomi na yo bango oza koyeba te nzoka nde bazolela yo famille parce que otiaki makolo na yo esika moko boye ezalaki malamu te soki mpe bakoki kozwa famille na yo te ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali soki bakoki te okomona yo moko baye kozwa yo bakozwa na lolenge moko ya ndenge nini ozalaki no fille moko calme okapo kotaki no pe na orchestre calme oboyi na yo pe kozala maboko milai oboyi no pe kozala soki ndenge nini mais un jour osusu kaka omoni boye okomi ndumba okomi mobulu okoki kozwa sida quelque part bato babi kaka akufi na sida nzoka nde sida wana ezalaki préparé okokende kaka na balabala bomoni no voiture yango wana na telema obe na leka voiture ya musika oleka kaka boye accident pan voiture ebomi yo nzoka nde liwa na yo ezalaki nango nzoka nde na nsima ya bato bandeko na nga ntango tozali na bomoi ou bien ntango tozali na vie oyo tozali kovivre awa na se ya mabele il faut vraiment korespecte miboko ya mokili mibeko ya mokili esengeli na biso kotosa yango mokili toyoka kokuta yango mutu moko abotamaki na mokili aza te mpe mutu moko akoki komema mokili na mutu na ye azali te ndenge kaka tobotamaka ndenge mpe tokufaka totikaka mokili mutu moko ayebi mokili ndenge banda te mutu moko mpe ayebi yango te ndenge ekosukela il faut korespecte mibeko ya mokili nakopesa exemple moko oyo na ndako ya bato ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali kolo ndako azosala misala nyonso azosukola bana na ye azosala misala nyonso yo ye na ndako wana okanga no maboko ozotala théâtre okanga no maboko osalaka mosala moko te okanga na yo maboko ozotala makolo ndako ko moninga no mwasi azosala boye mobali ne pa uti mosala ye pa komi koyede ye yo ovandi na yo butu mpe koke kone mpe kolala tongo mpe tani kolo ndako arepete lisusu mosala na ye ake kotika bana na klasi yo ovanda na yo ti 15 heures na kati ya chambre apesaki yo mpo lala okomona boye kolo ndako aye ale asaleli yo miliki Janine yaka komela yo mpe Janine yo wana okiti tikili oye mpe boye okomi komela miliki moninga no mwasi asali bazotala mwasi na mobali bazomona de ya fille moko malamu te mukolo mususu bavandi kaka boye omona bazwi mbala moko na hiver omona ba neige ezokita boye omona allez Janine zo biloko na yo bima babwakeli yo biloko na se obimi okemona bango mabe okende komona bato wana mabe c'est vrai réaction bakoki kosala ya kobengana bato ya kobengana mutu ezali mabe kasi nini epousse bango nini epousse bango yango wana bandeko na biso mokili bamemaka yango na mutu te mokili basakanaka nango te yoye il faut kotosa mibeko ya mokili po otambola malamu po ovivre malamu po vi na yo vraiment ezala ta ndenge nini il faut kotosa mibeko ya mokili bandeko na biso na eloko nini eyela bango tango bazali kokota na orchestre moko
Tant que vous allez côté dans la troupe théâtrale moko, au comment la jeune fille ou bien jeune garçon, à ça qui la vie na vraiment à calme avant kota, à ça qui la vie moko ya respect, à ça qui la vie moko ya botosi, mais elle kaka kota la place yona ndeko, moi la nabino comme impoli. Moi la nabino a commis orgueil. Moi la nabino azo linga lisusu ba malewa te, a commis kaka yona ba inter. A commis basi ebele, mibali ebele. Basi ebele, mibali ebele. Oh, ça a été. Ce qui vraiment a continué kotambola bongo, a rekutana comme la place moko boye, a kutana likama et juillet a kei. Faut-il que ça y nani? Est-ce que va sa faute pas à combattant? Va sa faute pas à moi si? Va sa faute pas à nani? Yé moka kei na sekele na ye. Yé moka memi nyonso yé moka yebi tina akufeli bandeko. Mingi ba mema bango awa na poto. Bayana mingi awa na poto na ba chef orchestre. Bayana bango mingi awa na poto. Koya bayana bango bandeko. Mingi bakima ba chef orchestre wana. Bakima bango ana poto batikala c'est vous qui nous tikala na poto parce que tant sur le bino qui chasse moi été vie passe ba famille c'est vous qui tikala mais elle tikala mingi bazoleka na TV okomona komi ko finga patron orchestre wana o amema na poto obosana te otaka makolo na ndaku na ye eza lokolo kota kinda kwa nganga déjà bakanga yo nyonso est-ce que ko s'en sortir okobima bokomi kofinga vie wana za mutema mabe vie wana za boye suka nango po kotikala bando tikala na poto eloko moka malonga te obonga te mingi bazali aba danseuse bakenda wapi bakima awa suka na bango suka wapi basuka wapi mingi soko tali santé bozo kana mawa mingi soko tali ndenga zo vivre zo kana mawa banzo te konda ba koma la situation moko ya malamu te mingi pe ba meka ba sala album ba réussi ba prouver ba vie na bango bisika ba uta melo côté to ko pesa exemple zali belé to ko pesa exemple académie yaka awa bimisa album en tentant académie ye awa bandeko ba musicien bakima kokima ba musicien bakima ba musicien bakimi kokima ba musicien bakima boye bandeko na ngai ozomona me ba vrai ba musicien ba vrai ba musicien au moins que non obi que non ba ndeko na biso oh vraiment ba osala quelque chose basuka wapi académie lelo yo tomona kamona bango basuka wapi bakoma ndenge nini mais sérieux on a balinga ki ba prouver mais esimba kakate ce qui te cause langa star o ezala ki ya les 7 patrons bango pe ba meka esimba te te cause shock star o ezala ki ya bozi na defa bazaki mingi na kati mais esimba kakate te cause histoire ya musique ozaki ya ebimaki na Victoria Leison et Simbate tozuli susu Victoria principal ozaki ya bipoli et Simbate toyeko sous nouvelle génération oyo bima et pas papa Wemba oyo ba Lidio Kwempa bazalaka na ba Luciano et Simbate mais soko tali bango wana ba meka tout
basalaka me makasi ya mibali me esimba te pe ekotikalaka kosimba te pe la plupart ya baorchestre oyo tobengi ya minene bachef wana soki pe akufi amemi na orchestre ne orchestre pe ekufi orchestre ekufi tozali komona yango epai ya Franco Luambo Makiadi ok jazz ezalaki orchestre moko voma ya monene oyo kutata Franco azalaki te me orchestre wana me elingaki koexiste me ekufa ekenda eloko moko te toyokozwa tout puissant madilu système madilu akufa orchestre pe ekenda toyokozwa empire bakuba ekenda pepe kala kenda empire pe ekenda ezali mingi orchestre eza mingi oyo keno soki chef nango akei yango pe ekei na ba afuiza nyonso international ekenda alors nata eza koprouve ete bandeko na biso wana bapapa na biso wana bavie na biso wana bayebaki eloko nini basala na kati ya baorchestre na bango oyo nga na yo toyebi te alors yo ozwa kotia makolo na yo na kati na orchestre wana ndeko yebaka eloko nini ozali kosala po mingi bokoloba ete tokota na biso bandako nganga te mais kotia makolo na yo na kati ya orchestre moko songolo ou bien groupe théâtral moko songolo ezali kolakisa ete vi na yo yango wana mokolo yango wana pe vi na yo ebebaka ezali mokolo oyo tiaki makolo na orchestre songolo soki toye na vi na bango culturel po bazali kofaire partie na culture ya Congo vi na bango culturel bandeko ndenge na wuti koloba balobi ete bakombatant bakangi miziki awa miziki ebetaka lisusu te lokolo ebetaka lisusu te bango bakoki kosan sortir te bazali kokufa pauvre eloko moko ezali komarche te mais voyons un peu totala pe nanu mokie nanu vraiment est-ce que congolais akoki kovivre kaka na mboka bapaya congolais ou bien musique na biso ou bien théâtre na biso ekovivre kaka na mboka bapaya siko bozwi deya idée ya kovivre kaka na mboka bapaya botala busoto botia na biloko na bino théâtre ekoma lokola miziki théâtre na biso ekoma lokola miziki soki oke place bazorepete okomona bajeune fille batie bablonde balati bajipe ya mikuse bavandi boye bazozela barole na bango bapesa bango bajoue théâtre liboso ezalaki respect ezalaki liboso ma respect théâtre ozomona maka théâtre masolo bazobetela bino masolo mais lelo théâtre lelo ekoma nango baefrakata théâtre lelo ekoma Sylvie mais bosalaka te bozofonde te bozocompose te bomoki kaka nani Kofi asali musique na ye babengi Sylvie ou bien babengi efrakata ou bien attentat ou bien soki nini allez bino bozwi kaka titre wana na musique oyo eza na kati ya boye na kati ya théâtre botuni vous composez pas bozosala eloko moko te bosala bino te théâtre ezalaka lisusu te bathéâtre bien oyo toyebaka bathéâtre bien eza bathéâtre bama bomengo otali kaka ata vutula menga ozomona ma vutula menga mozotala histoire nango ozomona make non histoire oyo eza ma ya vie mais bino bozo tourner babilo c'est dit tout yon la bengi bino kaka ba musicien na otia kaka na bino surtout na compte kaka ba musicien parce que boza ba danseuse beaucoup na kati ba théâtre vraiment pour la nini pour kaka non boteka na mboka bapaya Congo zali riche Congo ko compter kaka na mboka bapaya te musique na biso to pe ba théâtre na biso bokoki ko compter kaka na mboka ya bapaya te avant de compter na mboka bapaya il faut compter d'abord na mboka na bino moko Congo ezali riche il faut bolia na maboko na mabele ya Congo bozo tikela ba député ba mbongo bozo tikela ba gouverneur ba mbongo ba musicien musana bino ko manger et ba kimbuta ko manger ba Zakari Zakari déjà pesi 10 francs et loko nini ko sala o kena ngona ndako na yo o vandi o sombeli bana biloko o sombeli nini biloko o lie esili o bo bande ko mususu soki bandeko mususu te bongo lobby okene susu kosenga alors bo pesa batona mitu makasi moye basala eloko moko pona mboka ezali te moye basala eloko moko pona mboka ezali te parce que bino moko mutu bo pesa bango mutu makasi
Maïcha Park ezalaki awa bosali Maïcha Park ide ezalaki ya bien ete bozwa soki bosala nini bo développer bokende liboso boke pa président na bino bosengi mbongo bokoma kuna bozwi mbongo bokaboli bino na bino bokotaki na kati ya bureau ya président bobimi boye ale bokosi baninga bopesi bango mbongo mike bopesi bango mbongo mike ale suka nde yango wana Maïcha ekabwanaki boyokani entre bino ezali te boza na plan moko te ya malonga ya kosala mpo na bino moko meme ube mpo na Congo bolobi likambo ya piraterie oyo bazopirate biso kuna na poto bazosala ndenge nini non mundele ere asalaka eloko na ye mundele asali cassette ubia cd ya play ya speller babengaka ngo nini na bosani babenga asali kaka cd asali cd ubia video po toyokaka miziki alors akesala lisusu cd oyo ekopiaka oyo ezaka misiki wana ndenge ozoyoka yango okokopi yango lisusu place oyo eza foti ya banani bango mo mutu basala biloko na bango moko mutu bazoyeba ndenge ya kobebisa yango eza foti ya mutu moko te basali ba YouTube basali biloko ebele oyo eza keno bokoyokaka na bino bamiziki bango moko kaka mutu basali bongo bango moko kaka mutu bakoarrange yango na lokola baza bapoliticien veut dire bokende pa ya leta na bino epa ya leta ya Congo arrange makambo wana ya piraterie etali baindividu te eza likambo ya leta basaleli bino déjà sokoda obolobi bondoso badroit d'auteur mais banda sokoda yango mpe esalami 3 ans yango ipare mais koswana kobunda kofingana c'est-à-dire place bozali solution ezalaka te place nos artistes bazali solution ezalaka te base retrouvaka na bango na eloko moko te eza nango pe foti na bango te eza bisika bakota biloko basimba ekomema bango toujours na pauvreté oyo toye kolobela lisolo na biso ya lelo bapesa foti na mutu moko te bachinois baza kopirate bango na kati ya Kinshasa basénégalais baza kopirate bango na kati ya Kinshasa eloko nini bazoloba bazobimisa basede bonane yango tala basede ebele babimisi tala biloko ebele babimisi mekini eza koyinda bazobimisa mikolo oyo midanger siko banani bakosomba yango oza oblige koyoka yango ntango so na bar banani bakosomba yango mbongo eza te ntango so bakoteka yango exemple ya $10 mais congolais nani ya $10 wana te alors aprefa koyoka yango na bar ube so amoni chinois azoteka asomba eza foti na bango te eza foti eloko moko te eza foti ya piraterie te eza foti ya baindividu te eza foti ya bato oyo bazosala biloko na bango moko bazobebisa biloko na bango alors il y a les gens oyo bamoni ke non il faut tosala boye bazolanda na bango kaka même likolo eza nango foti na bango te yango vraiment sujet na ye nango na mokolo na lelo balandi ya 3w.masoloyasika.com soki toyena badega oyo baartiste bazali kosala na kati ya mboka Congo badega oyo bazali kosala bandeko nanga soki tokei kaka awa pembeni na Sénégal tokomona Youssou bandeko nanga asala studio oyo sénégalais nyonso aza kose retrouver na kati ya Sénégal azwa mpe bato ya misala Youssou asala balabala mwana moke aye na nsima na bino toke lisusu na Jamaïque tozwi Bob Marley reggae emema batouriste na kati ya Jamaïque batouriste ebele bayaka kaka mpo baya kotala Bob Marley place bakunda ye baya kotala barasta baya kotala c'est-à-dire lelo bato nyonso bakoma kosala rasta Congola monaka so oza na suki ya rasta oza sali te mais non suki ono eza très important badega oyo bamusicien na biso to mpe baartiste na biso bazali kosala na mboka ya Congo badega oyo ezali ete ere bayaka na poto tofungoleli bango maboko toyambi bango kitoko
mingi bakabela bango, mingi basala bayibela bango, mingi bapesa bango nyonso oyo bazala nango, kasi bandeko wana bazalaka jamais reconnaissant. Okomona yo mutu ozokabela ye, yo mutu ozopesa ye, yo mutu osalela ye nyonso, akoya azwi mwasi na yo, azwi mobali na yo, azwi mwana na yo, tadi aye abebisi libota na bino. Après azongi Kinshasa. Ozonga Kinshasa, yo mutu yibelaki ye, yo mutu osalelaki ye nyonso, yo akotikala ale situation na oyo ya ngunda ebebi ba refulo na Congo. Kende okutana na ye soka koyeba yo. Akoyebaka yo ata moke te. Basali badega bandeko. Soki tokeka awa na Sénégal ya pamba. Ndeko na bango mwana moke. Youssundou aye na sima na bango. Youssundou aye na sima ba musicien na biso, tozobenga ba musicien ya Congo presque. Mais Youssundou asali ba studio. Youssundou asali ba nzela. Youssundou na kata studio azwi bato misala. Youssundou akomi lelo ministre ya culture ya mboka na bango. Asali mingi na kati ya mboka na bango, asali un plus en tant que musicien. Youssundou o aye sima ya Papa Wemba, aye sima ya Kofi. Soki tozwi Bob Marley bengi ba touriste na kati ya Jamaïque. Likolo ya reggae eza musique, reggae musique e bendi ba touriste na kati ya Jamaïque. Lelo mutu azokende tourisme na kati ya Jamaïque, atoza komona Bob Marley. Bob Marley bande koleisa bato. Chaque tongo azoleisa bato. Chaque midi bato azoya kolia na lopango na ye. C'était un musicien. Lelo yo ba Congolais to lingo bengaka rasta ya suki ya salite. Mais rasta ya suki ya salite te. Rasta. Bob Marley bazalaki ezaki na signification moko ya kitoko. Signification na biso ba indo. Signification ya souffrance ya peuple noir. Mais lelo yo Congolais suki ya rasta. Oh voyou. Tala suki wana tie. Po boyebi te. C'est vrai lelo rasta baby sami parce que mingi bakomi kosala yango balinga base mindele, mingi bakomi kosala yango bayebi kutu tina te. C'est normal. Mais biloko wana tout ebenda ba touriste rasta ndela ndeko mona kala rasta azo respecter azo banga parce que ezalaki na cause moko ya kobundea ya bitumba contre ba mindele. Mais lelo yo ebenda tourisme na kati ya Jamaïque. Mais oya bino ba musicien na biso bato ya théâtre bosali nini na kati ya Congo? Bokoyisi économie ya Congo, bobebisi bavie ya Congolais. Okomona musicien moko aza na ba danseuse soki ebele, ba danseuse ngo pe lisusu bana ya mikie. C'est-à-dire baza wana pona destruction ya Congo. Bakoko salaka Congo malamu moko ata moke te. Bayaka awa na poto, babeta ba Zénith, babeta ba Olympia, basalela batu ba album, basalela batu ba nzembo, babwaka batu na mabanga bazo ba mbongo wana. Boyebisa biso mbongo wana bosala nango nini? Bokenda nango wapi? Eloko nini bosala na Congo oyo keno biso batu toza awa ubeta mundele akita aya boyalo no wana no eloko wana eza Wemba mutu ube ba musicien ube ba artiste na biso mutu basala yango. Ezate ozokita na Congo bazomemona na kinkole po kelia bantaba. Non. Mboka tant que vous avez vedette, il faut bobengaka ba touriste. Congo na ebite so ba touriste bayaka. Bosali ba dégâts ya trop. Boyaki na sap na kati ya mboka na biso Congo. Boye na sap
boki ko découvrir ça na mboka bapaya bo kitaki na kati na Congo il fallait bo ya bo balusa yango e koma ya bino moko bo balusa yango no ndenge tozu idée ona ya libanda loko to na kati ya mboka na biso tozo batayer to sala boye ba onda kotonga ba zo griffe na biso ba bamba boza ba vedette. Est-ce que so bamba ki griffe ya Wemba ou bien ya Kofi ou bien ya Wasekwa ba bambi yango na elamba Kongo la ko somba te akosomba kaka lokwa somba musique na bino akosomba akolata miboti yango moins cher eza ya bino moko mais ti lelo yo tozolata biloko bapaya eloko nini bosala ndenge moko na batiste ya théâtre bokoyeba ke mwasi wana aza mwasi ya bato me bozoya kolinga ye mobali wana aza mobali ya bato bozolinga ye badega wana pepe congolais afungoli miso bosali badega ebele bana na biso ya mike bakomi ko se retrouver na Maroc bana na biso ya mike bakomi ko se retrouver na Tunisie bakoti boumbu kuna pe ba marocain et pe ba tunisien et pe ba Turquie et pe na Turquie to bakaka bakoti boumbu kuna bazali lisusu na moyen ya kozonga te eza nyonso to wana kaka ba musicien ba artiste bozo mema peuple congolais na libulu antata o bino moko pevi eza déjà na libulu okokambo komona artiste mususu azali leloko te ale na ndako te ale leloko moko te me akekaka pembeni ya chantier moko boye avandi ala voiture soki ya mutu moko boye alakisi po epesa bana mususu na libanda envie ya koya bisika ya zali et pourtant ye esi akoya na libulu eza lokola exemple moko ba miyibi moko bazalaka na lisolo na yo kaka ezaki na miyibi moko bande ko kende koyiba ba mesana na bango deja koyiba mikolo nyonso bayiba kamona ba kosisa koyiba basangani bakaboli biloko mutu na mutu atamboli mais jour moko ekomi ke bakende koyiba moko keiboye akota boye akotisa liboko soki wapi lisolo ngo pena ko mabe bien te akotisa liboko soki wapi liboko ekatani olazongela mama steps bono place nakendaki liboko nanga ekatani rien ya azwi liboko na bombi mama steps ondenge nini kitoko aleki ya mibale akei liboko ekatani ndenge moko ya misato wana akate ndenge nini toyibaka boye te ndenge nini mama steps bazoyiba lelo ezala ndenge mosusu akende boye mbala ndenge mayele amona boye makila mama steps nzoka nde balinga batianga na libulu ozomona ndenge moko bandeko na biso wana baza kotia de génération en génération ba congolais na libulu c'est vrai eza musique tokoki koboya yango te po mutu na mutu e konsolaka ye na lolenge na ye topekisi pete kasi air bozana bandeko wana po tali komona air bazali kokufa congolais zali ko s'inquiéter nani boya kufi c'est vrai liwe sepelisaka mutu te liwe ezali inquiétude mais elle va avoir mon beau pesa kabango ba conseil c'est vrai ba meka kozongela nanu nzela po ndenge bazali kotambola na malamu te ezali soni pona bango avenir bana na bango bazo préparer te bazana bana 20 30 40 50 bana partout bazo bota partout bazo leka bazo sente tala lelo na poto ba berceuse la lisusu te bana bakomi kotanga milai bana bakomi ataku to mona kati ni classe mais ozomona kino mwana zana zemi te bakomi ko continuer ba vie na bango mais bango bande ko ya esprit ni bande ko la biso ba dégâts na ba dégâts yango vraiment bande ko masolo na yaki nango pona mukona lelo pona likambo etali kokufa pauvre ya ba musicien na biso pona ko résumer yango na mukuse ezali ete soki bazali kokufa pauvre ezali pona nini pona banzela bakota bakisi basimba etobola bango maboko ba mususu pe bakoloba ete nga na simba nanga kisi te c'est vrai mais bisika ya kotaka mutu wana simba kisi ezali lokola okoti déjà ndako nganga oke ko participer na biloko na ye yango wana moni maboko na bango ekoma madusu yango moni bavina bango ekoma ya rapide yango moni bavina bango ekoma ya lokoso bavina bango ezalaka lisusu bien te soko vandi na bango ozomona kaka oyo aza mutu aza motema moto akoya kokutana na
na liwa ezwi biso tokomi kolela c'est vrai tokolela ezali pasi mais ye moko kolo makambo ayebi tina nini akufeli ndenge na uti koloba mokili bamemaka yango na mokongo te mokili eza eloko ya bato toyaki kokuta yango ndenge tobotamaka ndenge tokufaka tokendaka tokotikaka mokili tolinga te. Alors ozali awa il faut que tosa mibeko nango okoki kozala na problème moninga sala tout arranger mais soko lekani otiki yango okeyo sali mususu lekani otiki yango ezo ya belese belé na sima ozali kotala te mokolo mususu ban okutani na libaku okeyi bata théâtre mingi bakufi aussi bata théâtre mingi bakufi c'est-à-dire avenir na bango bazotala na bango te bazotala na bango avenir na bana na bango te bazotala na bango eloko moko te c'est-à-dire bazokufa bazotika kaka pasi na sima tomoni vie na biso Dudunga Fora akufi tomoni Lisala Ngomba akufi tomoni Tatuka Lombo akufa tomoni bamasirika bakufa batika ba famille batika bana batika basi mais nana landelaka basi onati lelo azali te soki yo moko landeli bana na yo te olandeli mwasi na yo te nani akolandela bango mutu azali te bandeko na bino oyo bakombata bazali awa ou bien biso bato bakongolais toza na poto na bino bato bonda bakongolais toza na Kinshasa biso nyonso toza bakongolais toza bandeko bandeko babi ete miziki awa ekobetama lisusu te bolinga boyeba mpona nini bandeko balingi miziki te bolinga boyeba mpona nini balingi miziki te bino boyebi na bino me boza kosala lokwa bato moko boyebi te bokoleka na TV baza kotuna bino o ndenge nini bobetaka lisusu miziki te ale bokomi koloba version mosusu oyo soki moto ayoki meme ezopesa meme na kanda lelo oyo bakomi kosansire bino meme na Kinshasa baboyi ba musique ya bato ebele na kati ya Kinshasa mokona lelo baboyi ba musique na bino bima siko kuna bokoloba nini na Kinshasa bango moko kuna baboyi bino bokoloba nini Wera azali na bana ya bato ba 123 danseuses na kati ya lopango na ye papa oza na 123 oposala na bango nini bana ya bato pe ba minere baza bana ya mikie o nazwa bana libanda na quel droit yo ke nazwa bana ya libanda ya kobokola kata ndako na quel droit l'état azali droit nini ezopesa yo ube ezopesa congolais mususu aleka kanga na libanda akende kozwa bana aya kobokola na lopango na ye non bozopesa l'état mutu makasi l'état il faut asalela bana wana il faut bobunda nde l'état azwa charge ya bana wana ya congolais tout oyo azali kokufa azali kotika bana l'état il faut ezwa charge wana yo te bana na bino bazali kokende kotanga bana ya wera mwana no touti komone awa azu diplôme na mboka bapaya mwana azali kotanga na mboka bapaya boza kosepela mwasi na mama pasteur azali kotala bana ya bato mususu ya bandeko na o bakongolais bazali kobina liboso na ye mitakala ezali malamu te o bozosala bokofutaka yango bokokontinera bese kofuta yango bozobebisa bavie ya bato nyonso sans mawa vomi eza pasi mingi eza pasi mingi yango liso naki nango pona mokona lelo na bandi na expliquer pona nini bandeko na biso bazali kokufa pauvre liwa la bango ezali na maboko ya mutu moko te toyebi ete ezali souci ezali pasi ete mutu akufi ozalaki na ye akufi me bisika mutu abandaki kotambola tozalaki te biloko mutu aliaki tozalaki te alors c'est vrai eza nzela ya biso nyonso toyaka tokolekana eza nango na maboko ya mutu moko te mutu na mokili ye moko aza responsable ya vie na ye pe atokufaka malgré tolobaka te me mutu na mutu ayebi mpona nini lelo nakufi
pe ayebi mutasali elikambo wana to pe ayebi ete liwana ye moko ezali maboko na ye yango voma bandeko bisika na sukeli liso na ngai ya mokona lelo na kubosa na te tozali na Noël tozali ba feti na kubosa na kopesa bambote na pesa bambote na ngai na bandeko o nyonso bazali ko soutenir masolo ya sika bisika oyo bozwami na pe mikolo tozali mikolo ya bafeti ba bonne fête na bino bisika nyonso oyo bozali na kobanda na Izebola Izebola na kati ya Luanda balobi ete bana ya Luanda nde bazali kosimba masolo bazali kosala masolo na ndenge ya jete na kobosana te kaka kuna na kati na Luanda namoni les grands footballeurs Adawa Mokanga les grands footballeurs oyo nzambe apambola na kati ya Angola na kobosana te Janine Bolebo mwana ya Bandale famille Bolebo Mobimba ba mbote na bino bisika bozali na kobosana te Floribula les grands boss balobi ete ba boss mosusu bakosa kasi oyo ya Floribula eza vraiment les véritables boss de boss na kobosa lisusu te mama nanga Eve Mbengi mwana ya Kasavubu ye avani na Londres mwasi ya Vie Jano na kobosa na te na kopesa lisusu mbote na ngana Olive Mosengo mère double na kobosa na te na amina nga ya Facebook Wilfred Manvema na kobosa na lisusu te ba mbote na ngai na Bobo Mosengo Mireille Mboko Biba Imparte Colvi Wankovia camarade nanga lisusu ya Facebook na Yannick Bolingo ba amina nga ya Facebook Bobo Mosengo mwana ya Nzili na kobosa na te Lolo Ndibu na kati ya Rotterdam balobi soki oyo na Rotterdam omoni Lolo Ndibu te ozali mwana ya Rotterdam te na kobosa na te Moi Sanza na kati ya Switzerland Sylvestre Oko de Poissy Visha Ozile Esprit Supérieur Yateo Mbembe Henri Balondo Mosendi Bonglish Super Mex Stink na kati ya Rube na Panama Soda Pitu Yanfu Shiko Mobali ya Château Rouge Maître Kelly na kubusa na te bambote na yo bisika ozali Clément Mavinga na kati ya Le Châtel Fladivoka amina nga ya Facebook Miriam mwasi ya Miguel Sembade kuna na kati ya Panama na kati ya France Achille Mboyo na Dakar pardon au minéral Yane na kati ya Johannesburg na kubusa na te Chico Mobali ya Château Rouge mi José Njete ya Moindo na kubosa na te lisusu tozali na Jonolo give ai na single na yeba ndeko oyo vraiment na kati zali na toli ya kitoko pe ba nzembo ya kitoko oyo soki boki yango vraiment na bonane oyo ekozala esengo mingi po ba nzembo na biso ya Kongo koma toujours mabanga kasi nzembo ya ndeko na biso Jonolo give o aina ngo vraiment ezali nzembo kitoko single nango kombo nango ngarafamento ezali na maloba moko ya kitoko na kati vraiment Jonolo give na bandi boyebiye oyo ayemba matanga ngana lela mama tanga lele tanga mwasi kitoko tanga lele tanga demarche ya wilo yango wana nzembo Jonolo ayemba album na ye boyoka yango na bonane o vraiment ezali esengo mingi bisika ngai na sukeli masona nga ya mokona lelo vraiment botika la malamu na bosete na sima ya bilili tozali na Chanela Jones mwanu ezali kuboma Rotterdam ndenge ya GT vraiment botika la malamu tokomi mbala ya sima na
na bandi kozinda mame Ayatola Mandela baka singa mokuse Maître Tirbo abaki singa mokuse Adamo Musa abaki singa mokuse Alexis Musa abaki singa mokuse Kolifila abaki singa mokuse Nabeleli Mukimangwe Kayoyo na bimie bakoti engarafamento lelele engarafamento yo engarafamento 8000 km na Luanda na Wishe engarafamento na Matakongo engarafamento President Sama bakisinga mokuse Maître Dorothée Mani abakisinga mokuse Moïse Katumbi abakisinga mokuse Dona Monica abakasinga mokuse Raja Feka abakasinga mokuse Fabrice Samafe abakasinga mokuse Nabeleli Fumukimbangwe Ngayo na bimie bakoti engarafamento bakoti